L'artiste populaire de la République démocratique du Congo, Hervé Ferregola, il est très fort artistiquement parlant. Tous les jours qu'on fait un biso ma salité bilamba desa wangila moko ko somba basé riche ya boy aya to sola n'importe quoi papa Hervé ou rien. Ferregola traité de l'artiste local na ba chroniqueur ya Fally Ipupa mais le tomoni année 2026 bandi moto za local yinda za na 3 dates à l'international. Ferregola Robert na 3 places où il a début année 2026. Ferregola Robert le 14 février Robert a concert na Gabon. Billet kozala plus ya 300 000 francs CFA. Si vous convertir en dollars, il a plus ya 530 dollars. Robert Tango na première journée. Deuxième date na Ferregola 2026 c'est ça accord Arena. Frère Robert Tango billet bandi na 122 euros, ti na 55 euros. Ferregola deuxième as premier artiste au Robert ba concert monene na année oyo. Troisième concert frère Robert Tango en Angleterre na Copper Box Arena Queen Elizabeth Park. Frère Robert Tango na concert et vous allez 11 juillet. Mais na tout na siko bino bato oboya ko finga faire que faire za local. Siko lo ko faire go Robert en Afrique. Abet en Europe des dates. Annoncé on a début année ezate ki makambo année comme yokura non abandi année na ba date wana. Daya banaki na date liboso banaki yango banaki on a décembre. Date liboso banaki na décembre 2025. Ya accord Arena. Deuxième date bakisi date le 14 février bakisi yango eza abakisi en mois de janvier. Juste le même mois de janvier bakisi troisième date ya Angleterre na Londres. Capitale Angleterre Frère Robert Kuna. C'est qui Frère Robert na ba capitale Frère Robert na 3 capitales na année oyo. Donc annoncé on a début année parce qu'on continue comme ça là. Déjà promotion déjà février promotion za mukasi eza mama na promotion ko salema na Paris aux la bouger Paris ko ningana bomona ba promotion nan o besoin promotion te o ba golo ba oya na mona Ferregola. C'est que Ferregola na ba golo ba préparer mo bangi ya nani ya promotion o bomona na onte mais beaucoup mona ngobino sentir que no oui les londe ton dimi qui Ferregola za grand artiste pas artiste se respectaka as artiste na ba moyen as artiste betaka concert pour 1000 accès non betaka concert pour na se payer sabato beaucoup doit événement vraiment majesté Ferregola ko sa la ngobino et ko za mokonini et ko za la li et ba na février Ferregola banda promotion nango. N'oublions pas le 3 mars, Ferregola pour sa 50 ans. Zomo ba filmer zo landema na nega propre. Ferregola bon beta concert na Gabon. Ayi to fête na anniversaire. Après que fête anniversaire na ki siko beta le concert na ex-Bercy Accor Arena. Abima wana na mois de juillet à quel sous en Angleterre, na Londres. Bon mon attaque artiste asa ko travailler lentement mais sûrement. Succès sur succès, ambiance sur ambiance, popularité sur popularité, réussite na ba réussite. Yango siko na ngina tuna, moturu na ngeza boy. Marque tabo abimaka par précipitation. Koya ko finga faire kino, concert à faire goza annulé. Na moins de 1 mois, bitreza ke ofungama. Bon siko fallait déjà deuxième date na ya Stade de France. Et ça le plus ya ba 50 jours ou depuis ça sa deuxième date. Mais tout le monde est billet. Évolution billet ba lo belango souté. Mais ce qu'on marque tabouana ya kalene ba tableau no tal ngi Ferregola ba someka 2600 billets. Parce qu'il a fallu ça la biso tondi mayot. Pour bino moi je suis chroniqueur na zaka netre, na zaka pora mututé na zaka pora mututé na liaka na o na lepe na o. Yaka siko ça la biso siko démarche wana. Démarche wana ezate. Ya on te bisaka bino ki bato wana balingaka faire te parce que bamoni ki na Ferregola za makasi artistiquement mais bango siko loko baza makasi artistiquement te basombi ba média po ya ko boya ba prouesse artistique ya faire po bango bazwa place ya ndenge bo boy faire bongo biso to sali problème te
to accepter mais siko banani bakozala na souffrance bino nde bakozala na souffrance na mikolo eza koya parce que petit à petit lelo bato bakomi kodécouvrir qui est plus fort que l'autre bakomi okuta ke non c'est Ferregola artistiquement parlant c'est Ferregola nde aza engorger batala nyonso parce que frère abimeli biso na rumba na 2012 frère abete biso acoustique ya liboso artiste congolais beta vrai acoustique na baviolent na mbonda na guitare ezalaka Ferregola leki na ye marke tabo wana azalaki pembe na Ferregola oyo manika sango na Live Nation wana azalaka nsima Ferregola azalaka bookmaker ya Ferregola manager na Ferrepela mais lelo oyo 2025 et 2025 bayedi Ferregola babuzoba omoni buzoba na bino ekomi akomi koluka siko je justifie non nga nazala fe na donc na accès nazala na accès na ba information Ferregola ozana accès na ngote ndenge nini yobi au travail na bato tout okopera na bato tout Ferregola pe ozana na problème na mutu te yo moko fanda ki o créer rubrique pour ko salir kombo affaire mais sal on ne salir kombo affaire wana yo moko mi lelo ki no okomi na redevabilité au moment où Ferregola pesa ka place mingi Ferregola sa pesa ba interview o nanu moto zo diembela efali apesa ba interview te Ferregola ndima même kokende bo décortiquer na ba nzembo na album na qu'est-ce que j'avais dit ensemble au côté c'est la même ba comédien na plateau faire acceptant on prend que sa grandeur d'esprit qui ngana boya ba tuté de yamba ba tout pembe na mais lelo ingratitude na yo et comme ozangi sa yo maloba ozangi même sujet ko solo na TV tant que ce que Ferregola za n'importe qui te Boutera timbete Ferregola za muku aza leader aza moto ya accompagner bato aza moto na vivre na bato yango babiki soko yibi ko sala makambo sala na ndenge ya bien ko sala na ndenge ya lokuta te ko sala na ndenge masano te Hervé Ferregola aza leader exceptionnel na tana ye na génération na ye a poser ba base a ele biso ba rumba symphonique ba lumba lyrique a ele biso ba bloko ba opéra. Âme sœur, nous sommes liés de mon adolescence passée. Bana Congo ba yebi et je me suis peu à peine pris des noces qui ne venaient que par mes yeux. Raison pour laquelle ba détracteur na ye ba yaka ko nier ba prouesse artistique na ye pour bâtir en visibilité ba montrer ba trophée ya artiste na bango ba bossa te ki artiste azara moto ba trophée te artiste za moto ba spectacle artiste za moto ko sala ba chant o tika na mito ba to de génération en génération to exemple za nzembo moko ya Ferregola Vita Imana depuis 1999 jusqu'aujourd'hui en 2026 eza chanson ezaka écouter so ok même na YouTube ya Ferregola okuta ngoza parmi ba meilleures chansons les plus écoutées eza pe parmi ba meilleures chansons eza premier meilleure chanson les plus écoutées ya wenge musique à maison mère mais komona bato oyo balingaka faire te pona ko boya ba qualité artistique ya faire ba ko brandir biso non faire za local faire za ceci mais lelo to monde ki moto bengi local moto na local yenda za na 3 dates à l'international na début année 2026 akobeta na Libreville le 14 février akobeta le 4 avril na Accor Arena akobeta le 11 juillet na Copper Box na Londres capitale Angleterre akobeta na 3 capitale moko Afrique 2 capitales Europe déjà na début année na célébrer bisongo soki kazaki local alingani déjà fungola ba billetterie na ba place wana à l'international non alors tango boya ko boya bato oyo bayebi ko sala makambo au détriment na bato baza faible artistiquement to ka mawa to ka pesoni parce que to ba classe to tangila to zi ba classe wana to bombi na poche to zi buzoba to tsengo na mutu nde na moni chronique musicale congolaise za bongo alors les bon chronique ezalaka kino on lakisi détail artistique na mutu wana banzemboli na sala na kati ya mito bato banzemboli na sala ça fait 10 ans 20 ans ezako beta bato bazako yoka bazako interpréter mais aujourd'hui tout le monde nzembo a faire ko Vita Imana jusqu'au lelo ba jeune belé ba interpréter ba nzembo na ye ba jeune belé ba sala ba cover ba nzembo na ezaka jeune moko te ba jeune bazako s'inspirer technicité vocale ya Ferregola na koyemba ba concert l'offre Ferregola source d'inspiration ya ba artiste congolais pe à l'étranger belé
baza ebele tokotanga kombo mais ekosilaka te lelo bakomi ko se performer grâce ya fergola na dégageaka ba énergie na ye na ba concert live mais bato na bino baza na capacité ya ko interpréter ba propre chanson na bango na ba concert live na bango baza obina mingi koleka koyimba mais boye bisi biso kino bango nde baza ba international solo bango nde ba nani non oui à cause de la international mais aza artistiquement parlant aza makasité sur le plan koyimba chant musique na biso congolais a rumba signifie chant danse ya kasima mais chant d'abord chanter nde bayibaka nango za artiste